partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso et aussi na biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi bino moko tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Vous informer, c'est notre devoir, hein? Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous. Tu auras toujours pour analyser ensemble avec vous dans l'émission Nabiso 100% Bonzambé. Vraiment, abonnez-vous massivement. On a 12 disciples de Jésus. Rendez-vous besoin. Émission à Kitoko, messieurs, dames. Merci Nagabou et Dorio la caméra. À vous, chers abonnés de 12 disciples de Jésus. Tout ça, on a Kosola Nabino. Actualité de l'ère Tour Maïma, Koleka, Namokili Nabi. Surtout, on va toujours à 100% Bonzambé. 100% Bonzambé. Voilà pourquoi tu as un sujet. Et c'est un gâteau maniola ensemble avec vous. Et à travers le sujet, on a tous la solution malamu pour que l'OBP, de bon la mité, car Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, tous en décogradi, l'opinga, mon frère, naïmde tozo sonola, maïmazo les kanamokili, toyokaki, to monaki déjà, vidéo moko ezako circuler entre bois natata mobimba. Troubé solo à PD à travers cette émission, troubé solo et en publicité à travers cette émission, en publicité na libala ou ekomi o babengaka adultère. Troubé solo qui PD mibali na bamboa et qui sont plus loin à travers cette émission et tous en agradi l'opinga que je dis bonjour, bienvenue. Bonjour maman, merci. Bonne santé. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Moi, je suis à travers cette émission, abonné à 12 disciples de Jésus. Moi, oui, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous regarder. Je vous salue vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Découvradi à Pesibino Mbote, Nakombo. Il y a Yesu Masia. Tout le monde a d'abord vidéo Oyo et tout on a tout juste après pour nous continuer dans l'émission Nabiso suivante. Merci beaucoup Ndeko Gumerveille pour la image dont tu colanda et l'on yo Ndeko Gradi image Oyo. Il y a moi na papa, tu benye papa ça que tu jeune garçon t'es papa namboa. Papa, on a pu rôle dans jouer. Non, on va faire rôle aussi. Et moi aussi, moi je sais que dans la vidéo, les cas, comme on a même ici à Kinshasa, il y a deux filles, bana basi, bazo futa bon, babi mana bamboa. Abi ke ba pese mbongo belé, abi mina mboa.
toyoki mpe masolo ya Dubai eyaki awa bana basi bazokende bazochiele bango na monoko bazosubela bango pour ke bazwa mbongo. Et toki surtout plus loin tomona mpe bavideo ya baartiste comédien ya bana mibali oyo balingi vitesse basombeli iPhone 13 ndeko ne mobali abimi na ye. On a vu de vidéos, mais au-delà de tout tosuki kaka wana te eke plus loin mbwa na tata mobimba papa ngo mpe bapesi ye mbongo te mpo tomoni eza na zamba sadi eza plaisir na ye soki abandaki pede kala ye kobima na bana mibali amoni ke ezokoka susu te akomi na mbwa e akangami. Voilà pourquoi question na biso ya liboso evandisami wana ozali frère oza mwana pasteur oyebi mpe makambo yango. Jésus revient bientôt, le temps de la fin basi nyonso ya temps de la fin. Par rapport ya vidéo oyo okoki oloba nini le frère Grady? Oui maman, merci beaucoup vraiment pour la parole. Merci vraiment beaucoup pour la parole. En fait, lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai eu vraiment des frictions en moi en fait. C'est pas possible. Nous savons qu'il existe des PD, bien sûr que oui. Il existe des PD parce que la Bible nous dit au temps de la fin, vous verrez des signes. Donc c'est des signes que nous verrons. C'est des signes que nous verrons. Ce que nous voyons, c'est déjà des signes que nous sommes au temps de la fin. Ça nous montre déjà que nous sommes déjà au temps de la fin. Mais ce que je viens de voir maintenant, c'est vraiment trop bizarre. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce que j'aimerais vous répondre, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes vraiment, les temps de la fin approchent parce que c'est trop bizarre. C'est vraiment un papa, un vieux papa vraiment. C'est vraiment un vieux papa. À ça, papa, moi, à 50 ans, 56, ma tête, 66. C'est vraiment un vieux papa. Lorsqu'il fait des choses bizarres, donc, cela nous prouve que le temps de la fin est déjà proche. Cela nous prouve que le temps de la fin est déjà proche. Messieurs, dames, wana, ezali tata mobimba, autorité komona, tomoni babi zaleli, oh, ezala mingi ya mzusu. Mwana, déjà, na bo mwana, azaki mukie, aza pembeni na bana basi, cette habitude de mati, tomoni jusqu'à l'âge de ce, ya papa oyo, aza toujours pour continuer na ba acte wana, ya ki pede. Tomoni aujourd'hui même, toi qui n'est plus loin à Kinshasa, ba pede ba komi ko afficher. Toana ba quoi pede ba koko, ils sont pas dans nombre hein. Tout le monde belle que tu une fois tolandi na vidéo ya zo exception que aza abima na mobile ya Sarato là. C'est-à-dire que un garçon qui se dit bon, naza pede aujourd'hui et comment nango tout le monde mamchou bazo tia ba vernis tout ça. C'est-à-dire mobile na mobile. Or to ebi ki na ba ton ya ba Noé ce qui n'a bosanité ce qui n'a bosani comme ya Abraham plutôt. On a vu que Sodome et Gomorrhe et Tumbamaki par rapport à Bizaleli par rapport à Makambo mais autre qui est plus loin balobi abomination. Moi na wa moni nilité à papa balobi libabe. Si ko biso to mona ba libabe to lingi na biso to mona ngote mais to mona ngo kanga ya papa mobimba oyo a soki na 60 ans soki 70 ans na mbwa et abanda ko ngabe ba filmer tisaka ke bakanga mine za que de quoi na zo filmer ba pesi 50 francs te ba pesi 1000 francs te ça dit ba imposer te ça peut-être ça ba rituel ne ba kanga ba fille wana ça peut-être ba rituel hein yaka bima ba pesi mbongo donc yo pesi mbongo ba tona ba makambo basala mais oh papa o ezane sentiment na ye etindi ake na zamba so pa zambwana ya boko la kai Alexa mbwana makambo to yebite donc ça fait mal le but Jésus revient bientôt makambo to ko mona eza côté ya biso makambo to ko mona etinda biso pe to se préparera parce que to yebi mokolote to yebi ngonga te surtout omoni okoki olala kaka boye okufi okende wapi. Jésus revient bientôt. Donc on va qu'à travers cette émission c'est 100% Bonzambé mais tu vas analyser ensemble. Voilà pourquoi souvent je parle un peu trop toujours pour analyser ensemble dans des Grady makambo to moni tozo mona chaque jour ozo comprendre tozo mona kutu babi na États-Unis. Et comme moi, na bota mi ye monde ce côté comme il y a certaines là genre le baquet na lina za ma moi. Donc pour na sexe na âge mon 5 ans donc tu alinga ga moi si mobali
Donc bazuyo baki basana bango yo ba opération tout ça, tu deviens femme. Tu deviens nani homme. Tu deviens garçon, tu deviens jeune fille. Donc et comme il goût. Babero comme en temps boye. Au lieu aussi ngata aux ça au rempli côté matière à sexe. Ouais. Bâtir sexe féminin, masculin. Masculin et puis bâtir bon tiens le roman ou naître, c'est-à-dire au fin. Donc ça fait vraiment mal on a image auto comme on a et on va commenter un peu là-dessus pour dire que oh ba benga ka abomination yango ana habité de gradi par rapport à ngo li kam sous ko bakisa pour tous les peut-être un sujet aussi. En fait, nous voulons dire ceci, la façon que le monde marche ces derniers temps, nous tous mon apenda ici kapenda au sala vraiment makamte parce que si nous savons que Dieu existe, il nous faut vivre selon la volonté de Dieu. Mais les gens vivent selon la volonté de ce monde. Les gens vivent selon la volonté de ce monde. Donc, mindele bazo memela biso babiloko moko bo oyo bangonde bazo imposer biso bazo ko imposer biso déjà que net marambo oyo bimaki ya basi bazo bimana bambo pona Dubaï. Donc c'est les blancs qui nous imposent ça. C'est les blancs qui nous imposent ça. Donc c'est que je peux dire aux chrétiens, nous devons vraiment nous préparer sévèrement. Nous devons vraiment nous préparer sévèrement car le royaume des cieux est déjà proche. Parce que les signes, ça se voit déjà. Nous voyons les signes. Nous voyons les signes. Donc, jeune fille, kende, chiele bango na minoko pour avoir de l'argent. Jeune fille, ndima, bimana bamboa pour avoir de l'argent. Donc, c'est déjà les signes que le temps de la fin approche. Les signes que le temps de la fin approche. Nous devons vraiment nous préparer sévèrement à conséquence. Vraiment. Merci beaucoup, Wana Ezali, Maloba Yande Kogradi, et Sengeli de se préparer. Yeswa Kouya, donc, commentaire, Kouya ça là. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. On en a besoin pour l'émission à travers téléphone en direct de Zawana, le 12 disciples de Jésus, messieurs, dames. Vous informer, c'est notre devoir. Toko solola, maimatali impudicité et à côté ça, solola maimatali impudicité et par rapport à Nango, to balancer qui bino vidéo oyo papa azobimana mboa et tant que mobilité azumboa moi si na mais yel rola moi si mboa et mbande mobali donc tozo mona niveau mabe niveau bosoto eza komata ba biso ki nani maille est débordé tout ce qui so est débordé à ces moments là de frapper yaka donc à tous nos frères to ko lo baté babi yeso ayaki pona bato mabe il est venu pona bato mabe ça te pona bato bazo mimo na mo ba sans tout même pona ba PD yeso ndayaki pona ba PD ayaki ne pona bato modèle oyo to ko mona pour que va bon la montée. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que à Koufa qui pour la battre. Pour le pécheur, oui. Si go, bisa oh, ben quand on suit grâce au Ebinzambe, tout tambolande selon volonté. Surtout, c'est très important. Na oh nzamba lobi, on se marcher selon les Écritures, selon la volonté de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Mais bah oh bah pour ça la ma bébé bah oh bah yambina nous y soutien. Et ça me bango de Yesu ayelaki. Il est mort, il est venu pour le pécheur. Aki pour la battre masumu. Donc tu es condamné mais qu'on rappelle la bande de que Yesu aki pour la battre masumu et bah anto tozo mona za ko tel ça que tozo kende malembe na to ya suka. Ce sont des signes. Il y a tant de la faire aux hôtels sabiso parce que comme tina niama Tinani a l'obéissance sur bazo créé ba bébé moko de moi c'est à combiner mais à boti boy rien et ça na ceux qui ils ont prise là on a pour créer ba bébé ozomona ceux qui déjà ba sexe masculin les autres comme on a ba sexe féminin production to procréation et on a la source une mingité parce que quand ils font ça bah comme on va peut-être un puissant bon on a la difficulté à kobota tout ça et bon parce que la personne va bébé au basali et bah bébé on a besoin de la race nini c'est ça parce que insémination artificielle ils arrêtent déjà
moto azwi semence na ye atie pa mwasi okorobota mpe na mobali oyo oyebi mpe te bazwa basemence na bango batia bagarda yango deja ale bazwi kaka semence wana batie kati na yo yo boti na ye ozomona tozokende deja na niveau wana mwana oyo boti ayebi tata te tozomona bapede na pede mpe mibali na mibali mpe bakomi kovivre ensemble bake mpe baadopte susu mwana tala niveau sikoyo mwana okola entre papa na papa sikoyo mwana ana alobi oyebise nini ça se fait tozomona mpe na batiktok mwana mwasi akomi mwana mobali mais na chirurgie kote kuna timbi te aboti mpe so otali bomona garçon aboti ndenge nini tie mwa trouble azobokola mwana na okanisi aomona kaka papa mais ndio ane c'est la maman et soki lobi mwana komi na ye lesbienne oloba nini donc eza vraiment baréalité oyo tokomona na kati na mokili na biso et comme on dit awa eza 100% bonzambe tozoyaka tozokoanalyse parce que mon côté aza mosantu mais tant que toyambaka yesu tolataka mpe elamba ya bosantu et tant tozomarche na ye au fur et à mesure quand on obéir tozokoma pire tozopusana lisusu penepene na ye. On continue avec cette émission, messieurs dames. On va aussi vous laisser bolanda vidéo oyo ya mwana mwasi oyo ada marié avant de rien mobile na ye bien aza mpe mokolo kwa ayesi mobali na ye na ki veye donc anda akendaki veye te komi na 2h du matin aye kozonga akangi mobali en fragant tolanda ye tozonga tout juste après mpona kocontinue à cette émission suivre. Merci beaucoup Guy Merveille pour na image nde tobi toujours c'est analysons ensemble toza ko analyser toujours na ba sujet oyo thème na biso vraiment sur l'impudicité tout ce qu'on voit les impudicité surtout donc toujours encore moi ba détail et après ça dit la forme et impudicité auto la kisi maman oh déjà bota na ye batiki maman ma belle déjà ekwe makasi mais ba la kisi on a ta crioté ne balobara ya mutu sikoyo na habité ce que koloba nini par rapport nango comme on dit on a toujours analyser ensemble na yo omoni maman za pe maman mukolo et mobile na a trompé ye na maman pe mukolo mais ba obligé maman wana alongola bilamba to bi ke sel mabe abima na ye ba osale loko te mais atambola nde mutaka en fait l'effet déjà ya kolimbisa mutu eza lorsque la Bible nous parle, lorsque Dieu pardonne, il oublie directement. Ce qui le fait déjà, je te dis que je te pardonne. Donc je dois directement oublier. Et ça que je te pardonne, n'a pas sur ma condition que c'est une maman en fait, c'est une maman. Malgré tout, au kange na mabe, mais et permettre que olongola ye bilamba otika ya moitié ni pona okende nio non sala mabete en fait c'est ça la question il faut poser cette question yo non sala mabete lorsque je parle ya mabe je vois mon esprit m'indique directement na lisolo ya mwasi oyo ya femme ya ndumba tant bakangi à flagrant délit. La loi de Moïse nous disait, lorsque vous attrapez une femme à flagrant délit, donc vous devez les lapider directement. Mais tant que vous même Fiwana et pas l'homme de la grâce. Lorsque je parle de l'homme de la grâce, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous même Fiwana chez l'homme de la grâce, Dieu écrivait. Dans bande kokoma, tant bande kokoma, atuna ki batwana mutuna. Atuni bangobo. Nana sala mabete abamba fi mama o mabanga. C'est seulement comme la maman. Elle a péché, bien sûr que oui, Aza mobala mutu, akuti, ayokuta, mobala na mwasi mususu nandaku. Mais andimi kolimbisa, lorsqu'andimi kolimbisa, il doit laisser la maman rentrer seulement. Na place aussi qu'il y a moitié ni là c'est pas propre vraiment. Là vraiment c'est pas propre. Merci beaucoup, Balobi Nzambitang à limbisaka, à bossa na kambala. Oh yo, papa oh y a un pitique. Tata le couté les qui maman ko kangwa en fragant de okoko ça no kindumba parce que arrive mi bal bâton d'arrêter entre guillemets parce qu'on parle de l'impudicité dans ma paix surtout peut-être maman na ben âge on n'a pas ça moitié à mutu c'est-à-dire commettre et kobo adultère
et puis na ndako na yo moko okokaki na yo pe peut-être okende okosala mabe na yo péché na yo kokache yango quelque part po yo oza no na droit kosala mabe ekobo oza no na droit na moitié ya motu po vraiment c'est une maman aza mpenza mokolo opermettre kosala yango na ndako na yo et mama wana mpe aye akangi bino namoni place papa wana azodéfendre likango te entre guillemets balongo lié tomoni vraiment mama batu mabele nyonso libanda mama wana na mama oyo abota déjà en regardant c'est ça eza déjà abota mais ça bana na ye ozomona toyebi te soki eza pasi na situation ya bamboka souffrance bona azwaka mobali ya motu mais mama mpe au-delà ya mobali ya motu mobali yango ayesaki yo nini ti oki kolala na ndako na ye surtout peut-être olali mpe na mbetu na ye ya libala bwani ya makanisi ezalaki te to bolingo to alakaki yo tour Eiffel alakaki yo nini presque video oyo etamboli partout je crois que Guy Merveille ya kobombela biso côté ya bamona peut-être nini parce que c'est une maman et c'est aussi la honte quand même tozolakisa yango non pour humilier la dame babombela biso mpe elongi ya mama balakisaka elongi ya mbanda wana mpo yasa makasi mingi ye asala ne lisumu te ye tokobambala biso ya libanga te aza mosantu mais eza kitoko te soki bana mama ngo bamoni éducation nini okopesa na bana parce que bamama baza bamodele lokola baprésident Fachi baza bamodele tootala lokola Vital Kamerhe tomoni Vital Kamerhe adétourne mbongo ya l'état azongi lisusu na pouvoir même bébé so tuni le Vital Kamerhe a fait quoi pour ton année procès il avait détourné l'argent de Congo Vital Kamerhe a détourné azongi donc aza modèle te au procès a quitté on comprend il y a un modèle te c'est comme ma parole na biso baza ba modèle pour na biso siko mama wana soki bane bamoni na motaka oye bakangeli wana c'est-à-dire mwana mususu amona ke c'est normal mpe na kokokezwa na mbala mutu mususu nalali mpe na ndako na c'est-à-dire donc message nini mama apesi nanu bana na ye nanu ya oyo ya boti to mpe babana misusu oyo bamoni video oyo c'est la honte nyonso wana impudicité nyonso wana lisumu yango wana eza eloko ya mabe fo kosala yango na cachette donc babimisi yango boye ekomi mabe parce que eza eloko ya mabe soki ezalaki eloko ya bien anga kosa mwasi nete anga sala ngo na miso mwasi nete c'est ça le péché fallait se cacher bango mpe babatamaki mabe mama mpe oyo aza 100% mosantu ye asalaka lisumu te au-delà de tout ahumilier lisusu moninga oh Dieu est juste babe Dieu juge avec équité c'est-à-dire otala likambo mwasi asali mabe au-delà de tout akipe na lali na mbeto ya moninga mais pourquoi asali yango c'est ça surtout pourquoi asali yango nzambe azotala peut-être asali yango mpona madesu ya bana donc nzambe ya bonzambe na ye malgré lisumu atali mais yo sikoyo oza 100% sans paquet mobali na kosente kaka na lopango wana mwana mwa mpe oyo omonaka wana parce que okokani no kolimbisa mais otraité na mobali no dire surtout parce que celui nde apesi mwasi yana atia koya tina ndako na yo normalement il fallait osala bongo mais na bana mibali ebele so mpe bana na yo tomoni c'est-à-dire olakisi bango na nidité ya mama mobima olingi bana no bazwa libabe ya mwasi mo boye oyo déjà asali mabe mais yo sikoyo olingi otya lisumu ebakisa masu na ndako na yo mabe ebotaka mabe déjà péché mo ekoti na ndako wana mais otikisi mwasi mutaka po akende mutaka la ntango aki otambo ntango aza mama tikali mutaka bana na yo basali nini bamoni ebakisa misufa te mabe ezobakisa momona mpe baporte efungwami na ndako wana diable azo atie maladi makambo ebele donc bamama fo boyebaka mpe molenge ya kosala makambo fo toujours kobomba mobali no azaka mobali mais na nyonso soki tolobela thème sur l'impudicité omonaka ke eza impudicité mabe ezocontinue kaka kobotana na kobotana je crois que tozokende na biso malembe na suka ya émission na biso commentaire nini okoki kobakisa par rapport ya video oyo mpona tokota na dernière question. Oui maman na ngai notre sujet de ce jour c'était l'impudicité. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 5 verset 32.
je suis venu appeler, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. La chose que je voulais dire pour chuter est que Dieu était venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Lorsque nous péchons et nous réalisons que nous péchons, nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons avouer nos péchés. C'est ce que je dis souvent. Nous devons avouer nos péchés. Car la Bible nous dit dans Psaume nous dit ceci. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Donc, effet à kobomba ramasumu, na osala ramasumu, nazo bomba na osala ramasumu, na bomba nazo progresser. Mais celui qui l'avoue obtient la miséricorde. Si nous voulons avoir la miséricorde venant de Dieu, nous devons avouer nos péchés. Nous devons faire la repentance sincèrement, la repentance digne de cela. La repentance digne de cela. Lorsque nous parlons de la repentance, donc nous voyons quelqu'un avec ses fautes. Quelqu'un avec ses fautes venant chez la personne pour demander un pardon un pardon où ils allaient vraiment digne parce que ceux qui n'ont pas parents na biso ba bota biso to senga bango pardon et loko to sali ba olimbisa biso et bon mon nzambe. Ce que je voulais ajouter, c'est nous devons vraiment nous repentir car le royaume des cieux arrive. La Bible nous dit ceci, repentez-vous. La Bible répète ceci, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous devons nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Lorsque nous voyons des choses, des choses ainsi, donc nous devons réellement dans nos consciences savoir que tant où il y a sous quand on rendait kolobela biso yango déjà est commis. Toze la tango ya suka te biso toze la tango ya suka to mona nini to mona to komona eloko te ba signe déjà ba lobela ki biso yango bana bakoma ba impoli bana banga lisu ba parenté bana bakoma ba pede mwana mwasa koma na posa koma mwa mobali akoma na posa koma mwa mwasi. Donc ba biloko bongo déjà est comme c'est que nous devons savoir que tozo koma na tango ya suka. Les problèmes est anini. Nous les chrétiens, to esengeli to ki mabatuana. Parce que Nzambe ayaki ka pona biso ba chrétien te. Nzambe ayaki pona ba pécheur afin que ba pécheur ba bongola mitema. Donc biso eselo to sengeli to sala to kende pa ya batuana. To la kisabango o ezali Nzambe, to la kisabango o ezali la repentance. O ya kondima andime parce que si je ne me trompe pas, apôtre Paul disait ceci, je suis pas un apôtre des saints, mais je suis un apôtre des païens, c'est ça. Je suis un apôtre des païens parce que ngana kenda kovanda na ba païens na te bango to ça le rôle apôtre Paul, to ça la ba Christ te kaka ya muto ayebi moi ABC ya Bible te, mais to ça la ba Christ ya bato ba yebi ABC ya Bible te to lukato mema bango na oyo etali makambo ya Nzambe. C'est que je voulais insister avant d'arrêter, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Merci beaucoup. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Merci beaucoup, maman Victoire Badinama, puis famille Badinama Mobimba. Merci beaucoup, Nangan de Mirfi des fruits français. Mirfi Nanga Bandeko. Gros bisous Nayo. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Un mot, to moi ba salutation, na bato ba kolandayo, moi le basuka. Par rapport à l'émission, on a battu sur ma colandayo. Vraiment beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, maman. Je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli dans votre émission. J'ai dit aussi merci beaucoup à mon père. Il est double pour moi. C'est mon papa Dissa et mon père spirituel. Le révérend pasteur Didier Lompinga, c'est lui qu'on appelle Sango Mokonzi. Donc, au moment où nous sommes tous combo la même, nous avons Sango Mokonzi, ezali papa Didier Lompinga. C'est notre daddy qui est la personne qui conduit l'église, la gloire de l'éternel. O ezali nangaba na commune ngaba kanyoka numéro 16 bis. Ceux qui ont la possibilité, ya royoka maloba na Nzambe, ceux qui ont la possibilité la kate, je vous invite dans notre église, la gloire de l'éternel. O ezana ngaba na commune ngaba na kanyoka numéro 16 bis. Na PCP bande ko na ngai mbote na PCP partenaire nanga privé. Partenaire nanga privé, Gédéon Saya na PCP mbote makasi pe na PCP mbote na ba onyo surtout. Merci beaucoup, Grady Lopinga. Je crois que ça dit qu'on s'en soukate. So la toujours na yo na matali ba sujet auto kozana nango. Depuis que sujet na biso qui si on va publicité to clôturer to soki si na repentance.
José revient bientôt. Es-tu prêt? Toki, Manobandeko na bifo, comme vraiment na souka. Merci Nabandeko. Bonsoir à 12 disciples de José. Abonnez-vous massivement. Ça, c'est 100% Bonzambe. Toyaka Kosola, Matani Bonzambe, l'actualité nous trouvera à travers cette émission. Merci Nakabuya qui est derrière la caméra. À vous, chers abonnés, les 12 disciples de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci na assistance et à gloire. Merci na Pecos. Merci na Binogon. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, temps d'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso. Né au sein de biso to s'abonner car massivement la chaîne de biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier. Ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso. O bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bino moko tala biloko kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.